pour la vie, pour toujours. Et voilà. Ma question au soto bito to na mote et au salabite au sitingile libana ya moto bande ko bana kimba uzela o kini utala ba muka o beti la banga tato ba mona on jango ndenge ezokende na okay na ontina suka pona matonde donc na okay na ontina suka jango yango donc bandi ko tuna ne continuer te bandi kaka entre biso ta génération là mon boye na reconnaissance na respect qui mingi je pense que c'est vice versa il a plaisir pour ngana ye nzembo pe na sepeli nzembo bien bana kimbo za la pré atterrissage forcé ya yemo to kanga masolo na kamanio là bato ba otali ba komona nde mamongi banda ndenge pe to sukisa 94, 95, to betana e Filimbala, Nadine de Yogo, et où il y a le deuxième tour, tous les Basunaï. Et à part on a tout le temps, Banzembo, franc-congolais, Banzembo, il y a parti, donc où il y a le deuxième. Et puis Marc Yanzembo, il fallait qu'il intervenir, donc on y a coûté dans Poli etanda kina mitema pourquoi yo changer Inye kosi yo mon amour yo boyanga José Kongolo Poli ngoto banda biso mibale Atanome ate kakalamu Poli etanda kina mitema pourquoi yo changer Inye kosi yo mon amour Arnold Nfouma. Amoureux des 3W.congo direct.net, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Un grand merci Nabino. Bato Mesana Kupisa Biso confiance dans Sala Oyo. Biso Tomesana toujours au Labino. Toza na Saint-Denis, na Port de Paris, na banlieue parisienne. Berozwa Général Defao. Biso sur la studio. Est-ce que Ezara ça va finition, il y a album, il y a hommage, il y a taboula et tout, il y a projet msusu, to loba mingite, mitoneza abiso, et puis il y a Aroyano l'abiso. Tout qui est tout ça déjà. Bonjour. Bonjour. Sentez-vous. Et Kitoko Kandekomoni, biso bebarate, do Kitoko. Voyage l'équipe très bien. Pourquoi c'est là qu'il y a Toba Jacques. C'est là qu'il y a Pichu Bidunga, donc Denali, Awanega Zakutena, Makamuto Legi Kitoko. Alors on a eu juste pour la finition, il y a Boulot au Bandaki, on a mis la précipité qui hommage à Taboulay. Mais ils allaient hommage à Taboulay, n'a pas nouveauté, Makamuto. Les autres bétines à Rediawa, Prince de Paris, Pichu Bidunga. On est allé album Oyasika. Donc on est allé Banzembo Yasika Sika. Et puis on s'est allé Banzembo interprétation de Topé qui hommage à Taboulay. Tout le monde béni de le canto a intervenir dans la chanson à Prince de Paris. Oui. Par rapport à l'intervention, est-ce que vous s'épelez dans le mot tout est Makas, ça vous s'épelle Makas. Oh yo, la rédition. Je joue le kofa. Serge. Zamani Jena Luanda. Makanza. Jean de dame. Maman Fifi tonton. Melanga mon ayon balé. Na tendresse, bakala pe babizou. Comme si c'était Balasuka. Rendez-vous nanga ya bonheur. Ezandelelo. Nacha mwenanga lelo. Kokipete les ondipé nakara. Kokipete les ondiko ya bato. Nazia ngapi chubidunga la prince. Dédé pour la vie, pour toujours. Zabamenga papa français, Masolamo Yamoyo, Karanenge Bolingaki. Et en grande surprise, Toyo Kutana, Nave, Redi Amisi Baye Lokanto.
Azam t'a présenté ça. Bonsoir. Bonsoir, mister. Sentiment Nino, tout le monde a un album, il y a Jenny. Vous pouvez intervenir dans la chanson Le Prince de Paris, Sentiment Nino. Sentiment c'est que nous avons plaisir, il y a des fois, mister Nanga, toi, génération Moko. Et que bon, voilà, Binga, le mister Nanga dans le studio, est-ce que Kouya, tout ça, moi, il a copine accepté. Donc je pense que entre Bissot, ta génération, une reconnaissance, un respect à Mingi, je pense que c'est vice-versa. Il a plaisir pour nous. Nous la première fois, tu déjà dans 94, 95, tu as Filimbala, Nadine de Yogo, où il y a le deuxième tour, tu as et à part on a tout le temps franc-congolais, il y a parti de où ils ont le deuxième et puis Marc et Nzembo fallait intervenir donc on est à côté de la mais Jenny tozoya na ba studio ndeti année passée to yaki année opetoye mais ba clip ba chanson ba na obimisa moko au moni boulot oyo ya vraiment complexe ko kena mbango te mbango comme on est simité alors biso toujours travailler ka ndenge ya ba grand lokola la yeturo juste ya lipo na sali finissage na sali clip na bato nyos tu bayembaki na so ba clip wana bombisa on pa wilison alors ceux qui ba clip esili ngana na Japon le 28 na Japon na concert na Japon na Stino olongwana Japon na ye awa juste pour na zomba na Nairobi so comme na Nairobi na sali sko ba clip oya ngai moko banzemo na ngai moko na mélange on a oyo to yembela bango awa à l'air na zoya kaka bakatikali ya evolution ngai skoli maboko na makolo eza maboko pamba te mais na makolo donc boule tikala kaya yi c'est ça pena vraiment ningo yembi nzembo bien so yo ki moko yo kapeke nzembo bien yo monto pona ki chanson te yem taponi ngate yemo de falo bino mutu na nzembo ni tio surtout minga na yo simba et puis voilà to yembi je pense mais Bobby au bungi tous ces papiers pour son album non on a bungi te na za le bomba na TV c'est-à-dire so bimisi banzembo qualité belé à un moment donné mon peut changer monde banzembo zo bima mikolo siko zo baté fo yemba ondeki bato tout bazo mikolo be fo salam so salinde musu ikolo bape ya ngote parce bazo le mikolo bo donc voilà maintenant banzembo ça toi na studio mais bon ubimaka na bungite mututa tikala libela ndi bino kanza tikala atarvi rushoro ta papa mbato izabungu le mo monani le mo monani te le mo net mbungu le mo zana la le mo pesa na mbungu te le mo pesa en forme le mo pesa en forme mais je pense que Bob Baby Redi Amis Baby de quoi je suis capable de faire moi qui sont au soto tout na moté et ça bien aussi tembele libana ya moto bande ko bana kimba uzela non ngala beta sur producteur abenga ko kindika geta bande côté na bota mikuna na koli kuna lelo ko mali kambo likonda ce qui producteur amona ende na yeso mona ye aweza ko pichu bidonga ndalinga kinaya bango peso batima ko kinaya na oya ngala na problème te donc j'espère que internaute pour l'ande biso pour comprendre un peu donc Isaac est ceux qui botima koki production zali amoya na azani pamba te omoni banda botamana na mona chaponte mais nazo kinango pour producteur azali Jules Sanda production ya koma ufana na Japon à partir ya yende ya bingisinga ina stino to kende pona anniversaire ya papa wemba ya moto kende Japon donc quand ofandi ka bokendo tala batko ke bomba mbote non wana ezate wana fela mutala na bingisinga na ko pese mbote mais boyeka ofandi za na programme to kebolero wa ba tuno sani c'est ça. Donc programme nangezali le 28 avril dans le Japon on a la production ya Jules Sanda basanga na ba japonais na ba nigérien ba on va betsa biso na Stino le 28 na kati ya Tokyo ko kuna na ya wana kangi bisaka na kiti na sel ba clip na ozonga bo direct ebimi banzembo ezali studio pe tozo sala nde na studio na travailler hier na kati lelo parce que misa nanga de fa binga biboya oyemba
Mais bon, et logique, binoza nango bimisa kaka non, problème est mon problème est ali. Banze mezo bimezo simbate zo tekamate. Quelle est la solution? Oh papa Chirazolo va chancer ça âme. Non, na habité so ya mwana menga pour nga na constater tout simplement que tu traverser période moko pour la musicien banda les applications biso moko te ba tout pe ba sala ba livre ba eu même problème ba ils les autres tourner pour lancer ba CD comment ils font biso ba producteur bazate tout ça ni banze mezo simba penate les aussi bakala on fait comment? Donc ce sont des questions qu'on se pose. Mais ça quand tu bimis pour battre nos combien de chansons bimi featuring nanani ya mwana te problème ça que mwana peso compter mais ils ont compté ça combien bon côté beauté qui combien d'exemplaires des choses comme ça. Donc toujours tenir compte de l'amour et qui est minimum. Toujours tamini toujours travailler toujours tika biso même était dit moi na dit de long aba qui sont côté na au sala et plaisir pour imbela ta mo lo mo qui peut-être on travaille na père na et ça le travail na kala na c'est là bango lisusu le travail na oh filimbala oh filimbala vocal dindo baki na uti mosika na ukaka kombo na yose na sango filimbala mosika adolo kombo na ye de réserve le moya bongo awa tueli marambo ya Prince de Paris ba ilo kanto mais sentiment la biso za net ngai nazolo bon pe na assistance sociale et sa chanson préférée na oh c'est bien moi la au bomba je peux pas bien téléphoner sonner suite ouais tozo bomba ga misa pour comment on ba ya quitter maintenant on fala ya kasi ça la plaisir na ngai et surtout mama et comme elingande ngambo kuzanga te mama nakite bakopesa yonde nkombo maboko makasi fiele ya mpamba azana nini eloko te na monoko kaka se maloba. Merci beaucoup Patou Malé tous les sous nambo ya ndole na kati pour tous on tous wa jene to continuer intervenir là tous les cas na vu que ça lui plaisir na Patou Malé ba binzamba ba play tozana moto imbeli chanson Prince de Paris tozo pesa mbote chanson ba imbio kitoko ouais ba imbio ngande na pour la vie de femme ba vie mo donc biso koli pas ba vieux donc ba idole na moi. Mais pourquoi la choix na ba artiste ba musicien ba zebeli mais choix la V Aimba pourquoi? Non mais nga na koli pas vieux et puis vieux aza idole na donc ba yembe la vie donc ya ba idole ba nzi ba melopo nga na linga donc yango fallait ka ya imba na clip to mona yo présence aux obligé et à part wana to ça sur la producteur ya Vienne il y a juste pour azwanga na kine na Vienne kaka na février oyo to za concert en Autriche lik makandaki Obama ye o papa mbaba kaka lik makandaki Obama oyo wa album oyo konzemba suka via imbi yango ya bokai tozonga pele pa na to pesa na bonsoir bonsoir famille bonsoir lik makandaki question na tozonga son pele pa na shoana ya oyara okuta na jene kokina ekuna pe ko produire pourquoi la choix ya za valeur biso to koli na jene nga pinda na sa na koma pinda wa studio te so mona komi studio tant via parce que na na studio et ça nga plaisir na okuta pe grand nga ba ilopé azo parler amoni pinda gata via pinda aza pinda ba ligne na biso azo sa biso pinda na maloika biso pinda via beta akota côté toi ya beta ateka kuna ba via kota pinda Chicago yem tabanda ba idéologie voilà bana kimbo za la pré atterrissage forcé à yemo to kama solo na kamanyo la bato ba utali baya ba komona nde ma mongi banda ndenge pe to sukisa esi bato tout ba landa bord ba landa bien to dans la studio kalate ba bolezo si la vie déjà pomper na rozala on a rozala pe ko ba rozala pe na vie na as on manquait pe na vie na Japan pe Japan mais ba ndeni to sala continuer puis Roger Zalama et Ibuna masona yo yango Roger Ibuna. OK, merci tous autant mini tous autant. Oui, un mot de tout ça to pesa nini matondo mingi pa ya Serge Kabango kwa ça déjà na ba client mais après si biso mo espace pour na moi interview oyo vraiment Serge Kabango Chamba Pambola yo vie Tony toujours liboso
et napesi mbote na Jean Sana na Japon, napesi mbote na Onos Limbambe, Antoba Jacques West, Die Mazatomo, Omar Frappe, Philippe Mbafu, napesi mbote ya mingi, Achille Kavena na Luanda mbote ya mingi. Nabanza pona lelo Francilo ya Nasuki Boy. Ok, merci. Tu évites le mot de la fin puis tout ça. Bon, on a la piscine mbote mingi. Na bateau yanga donc Louis Van Dombe, le grand italien. Jerry Kongata na Suisse-Irlande na Genève. Papi Chungu na Paris. Donc on est gens ndenge ezokende. Donc na OK na onti na suka. Pour na matonde donc na OK na onti na suka. Jango yango. Donc bandi ko tuna le continent bandi kaka. Ah na bosani ko saluer neve na ngai Arnaud Lefuma, Clara de Bruxelles, Papi Biba, la bosani ko saluer bango donc na banda pona lelo na ko suka bo puis Nene Ebengo Kisulu na Genève number 1. Balobi pona lelo to suki awa pe nazo profiter na remercier mutazalaki na sima caméra Arnaud Lefuma et pourquoi pas mon pote Waterloo Tilozi Transponder Chancelvi Machuda capitaine c'est dango Didi mata di 10 000 euros c'est quoi balobi to katana une mission pour été to zonga non elengi oyo ya chanson oyo auto qui Prince de Paris et puis to katana c'est que la Facebook yala bolingo to banda biso mibale atalome ateka kalamu bolingo etandaki na mitema pourquoi yo changer inyekosi yo mon amour yo boyanga José Bongolo bolingo to banda biso mibale atalome ateka kalamu bolingo etandaki na mitema pourquoi yo changer Arnold Nfuma